na souhaite babonane na biso banso o toza batali pe balandi ya réflexion pe elongo na bakambi ya réflexion. Oyei malamu susu na 2025 Nzambe azwa lokumu parce que akomisi biso na 2025 kombo na ngai Sir Love. Nazo répondre motuna ndenge ezala kaka motuna ya liboso biso batu ya mokili nani akrea biso eza Nzambe to bapara na biso. Deuxième question, Nzambe mutu asengaki biso to banda kosambelela ye to batu bakoselaki Nzambe makambo. Naza vema na mingi ya koloba te me na zongi na motuna ya liboso na osenga na bandeko na biso to fungola ba Bible na biso po totanga. Malgré eza na batu misusu o bandimelaka bango Bible oyo te. Mais selon makomami oyo nga natangaka tofungola na Genèse chapitre 1 tobandi na 26. Kuna Bible eloba na biso créer l'homme à votre image. Na 27 elobi na biso Nzambe akelaki batu na elilingi na ye. Na 28 Nzambe apambolaki bango pe alobaki na bango bobotana bokoma ebele botondisa mokili. Aza na Bible na otanga parce nga na kati na ngai. Donc na réflexion na ngai Nzambe mutu akreaki mutu kati na mokili oyo. Nzambe akreaki Adam na Eve. Azwi semence moko atie kati na bango. Donc atiaki kati na bango nguya moko boye oyo ezake soki Adam na Eve basangani Eve akozwa zemi akobota. Donc Nzambe akreaki mutu liboso Adam na Eve oyo atiaki semence moko kati na bango oyo esalaki ke Adam na Eve basangisa nzoto po babanda kobota. Ngai nabotami na tata na mama na nga. Eza ndenge moko pe nga pe naboti lisusu. Lobi bana nga bakokola babali bango pe bakeye pa bakokende baboti. Eza ndenge moko pe papa oyo aboti nga. Ye pa aza na papa oyo aboti ye, aza na mama oyo aboti ye. Donc tozobotama na kanali ya bapara na biso. Me Nzambe nde mutu asalaki mutu azala kati na mokili oyo. Eza Nzambe mutu akreaki mutu azala kati na mokili oyo à travers ya Adam na Eve. Na semence oyo atiaki kati na bango oyo esengaki ke Adam na Eve basangisa nzoto po babanda kobota. Na kanisi na baverse oyo totangi tokozwa mwa biyano. Na biso batu oyo tondimelaka ngo. Tondimelaka Bible. Peza na ba oyo bandimela yango te bayebi pe lolenge nini bango bakoyanola motuna oyo. Ube bayebi ndenge nini bango bakozula ba réponse oyo. Po soki tozongi na frère na biso arepondaki daya motuna oyo na lindanda alobaki nini? Nzete. Mutu azwi nzete asali kiti oyo batu bazovanda, asali pe mbeto oyo batu baolala, asali pe porte. Me mutu akriaki nzete wana eza mutu te. Eza moto oyo azwi yango tasali yango kiti. Eza Nzambe. Parce que Bible ezoloba na biso Nzambe oyo amonanaka te, le créateur. Oyo akela biloko nyonso na likolo pe na se. Donc mutu kaka azwiki mayele na ye abandi ko utiliser yango akoka kosala oyo ye akoki kosala. Po kaka na nzete wana mosusu azwango asali kiti, asali mbeto, asali porte. Mosusu pe ye azwi kaka nzete wana asali yango koni, asali yango makala oyo batu tokomi ke tolambela. Mosusu pe azwita mosusu litolo bieli nzanza. Abule nini asala yango nini? Communion. Donc Nzambe a créé nyonso na mokili oyo. Donc pouvoir oyo atie kati na mutu ke mutu azwi boyebi ke nzete oyo na kosala kiti mutu akovanda na kosala mbetu mutu akolalela. Ke linzanza oyo soki nazwango na kosala communion na kosala avion. C'est ça. Mais Nzambe mutu a créé yango. Donc biso tobotamaka na bapara na biso. Mais eza na mutu oyo a créé mutu kati na mokili oyo eza Nzambe.
Nazongi na deuxième question. Soki nzambe mutu asengaki biso tobanda kosambelela ye ou bien bato bakosela nzambe makambo. Franchement vérité, banda na banda kokende na église. Nanu nayoka nanga mateya te ke o ba passer ba oteya ke eza obligatoire kosambela nzambe. Parce que nzambe atinda ke bato fo bando sambelela ye. Nanu nayoka mateya bongo te. Ngati na botami na mokili. Bible o namoni bato batangaka ezaka o ti lelo nga pe nazo continuer kotanga. Nakuti bakoko nanga deja bakendaka église. Ponga na oyeba ke tango na bandi kokende kodim. Muta mema biso ne kodim. Eza koko na ngai oyo aboti papa na ngai. Na yeba kango. Ye muta mema biso na église. Oto bandai kokende tina moya lelo ndenge na koli. Soki na kontina kokende église bina kontina kokende église te. Me nzambe onga na sambelaka ye wana onga na kuti bakoko nanga deja basambelaka. Malgré za na bato misusu obandima na bango nzambe bango te. Po aza soki nzambe bamindele, eza soki nzambe bato bayela biso. Me nga na yebi ke nzambe onga na sambelaka o aza le créateur. Nzambe oyo amonanaka te. Oyo akrea biloko nyonso na likolo pe na se na mabele oyo. Ye wana nzambe nga na sambelaka. Me mutu aforsa ngai aza te. Pe na koloba ke mutu oyo akosela nzambe makambo to bando sambelela ye aza te. Po ezapela misusu oyo basambelaka banzamba bikeko. Nana forsa bango basambelaka banzamba bikeko. Ba misusu oyo babake oyo basambelaka banzamba soki ya bato mwindo soki ya banane. Nana forsa bango basambelaka nzambe wana. Donc eza volonté ya mutu. Po ezape na bato misusu basambelaka na bango te. Ngao naza na ndeko nanga moko. Ye so binaka banzambe na bino pe wana. Asambela ne te, andimaka ne pe nzambe te. Ko nzamba zali. Omoni, toza deja des sortes ya bato na mokili. O bandimaka nzambe na o bandimaka nzambe te. O basambelaka na o pe basambelaka na bango te. Budoki pona nga na olobake bakosela nzambe makambo te. Mutu pe aforsa ke to banda kosambela nzambe aza te. O eza nzambe mutu aloba na biso to banda kosambela nzambe pa aloba te ke to banda kosambelela ye. Ponga na yoka na histoire te ke nzambe mutu asenga ke to banda kosambelela ye tina age na komi lelo. Nanu na yoka te ko nzambe oblige biso to banda kosambelela ye. O bato pe bakosela nzambe makambo o ba banda kosambelela ye. Nga na botami nakuti deja kombo nzambe ezalaka. Nakuti bato misusu basambelaka kaka nzambe onga pe na sambelaka. Ezapela misusu bakesambela na bango banzamba bikeko pardon nazo finga te. Ezapela ba o basambelaka bandima nzambe o to babakaza nzamba mundele bakesambela soki nzamba bakoko soki ya bakoko nini. Donc ezaka akena koloba ke eza na mutu moko asali o malamu osepeli o remise mutu wana. Mais kotala malamu soki lelo toza na bomoi eza po nzambe alingi. Po nzambe permettre. Po kaka na lelo eza mingi pe basepelaki le 31 0h ebeti amoni le 1er janvier. Ta musu na 0h 1h ou 2h akufi. Menga nazali na koloba nini? Eza pona misala nanga, bie pona momoto nanga pona makasi nanga. Non, eza pona grâce. Eza pona mawa ya tata wana. Alingi nga nazala. Est-ce que mutu o wana kufela nga na leke na nini? Doki ngai na koloba ke na sambelaka nzambe ou bien batu to sambelaka nzambe eza te ke po batu mutu batinda to sambela nzambe bakosela nzambe makambo. Ou bien nzambe mutu alinga ke to sambelelaka ye non. Eza selon mutu ye moko. Asepeli abanda kosambela nzambe. Abanda kokumisa nzambe. Yango to sambelelaka ye. Ndeka na lubeza na bato misusu pe bandima na bango nzambe te basambela na bango pe nzambe te. Baza na biloko na bango bango basambelelaka. Donc na réflexion na ngai. Mutu akrea mutu na mokili oyo eza nzambe. Po na ngai mutu ye moko a préféré asambelaka ne nzambe akumisaka nzambe
mpo na oyo ye azomona na makambo oyo azomona na vi nango. Mosusu mpe ta mosusu akutana baproblème songolo ebele ayebi ka bandi kobondela nzambe wana akomozwa basolution azozwa protection na makambo mosusu apréféré bando sambela ne nzambe wana oyo bato obenga aza le créateur oyo amonanaka te oyo akela nyonso na mokili. Eza oblige te bato mpe bakosela nzambe makambo te. Donc ezo dépendre na mutu oyo asepeli na oyo asepeli na ye te. Po biso nyonso te tondimelaka nzambe yango, biso nyonso mpe te tosambelaka nzambe yango. Donc ezo dépendre na mutu. Donc nanga ndenge nalobi ke na réflexion nanga tokutani mbala nsima.